Quel coup d'abandon takinga? Ah, Lokamba. Pas même bonjour, Lokamba. Mais ni notiki des journaux les canaux de télévision, allo babou na ah mon frère. Donc Mani de John a corrompu. A eu courage, mais ça corrompu tout à fait. Mani de John a de loba na leki fali. Langage yana courage wana ya koloba na leki fali. Est-ce que Mani ki abandai comité la na linza kati na sugi ya mutu? Émission oyo Maniki à Salaki yango à Kolongola nako comparer Maniki na Falité papa na habité na ko classer donc na bi ko comparer incomparable. Ngande na mema Maniki pas Falite. Maniki atikala atako kota kasho ata jour moko te pona Fali. Nasi ndeko nanga Mike Lokamba yebi parce que ceux qui tokende ba intervention Maniki tokuta na mingi na ndeko nanga Mike Lokamba. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Est-ce que ça un artiste musicien moko oyo afingela Fali oyo ki artiste musicien na porta Maniki plainte Maniki de John azo critiquer Fali azo mema Fali na ba façon azo mema wana tozomona komba kofi azo bimana se Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film Abi Fali il y a sali 1 million de vues na ba golo ko poster fala poster te na mwa muke yo poster ki Maniki Mike Lokamba poster ki Maniki ngai moko na poster ki Maniki biso kutu batu tozalaka na biso nyonso tuto poster ki yango te 1 million de vues yango yo moni yango est-ce que ngana moni yango Mike Lokamba mona ki 1 million de vues yango wana eza kozanga agima au lieu déjà mbongo ya mutatindi yo kende bombarder
Papson Makundi, le Monique Biana. Aïe, bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit face à net moment, ce n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tamba. En tout cas, bienvenue vraiment dans le numéro OESA vraiment spécial, il y a Rosaranate numéro et puis c'est un bino presque bandeko nyonso bazali ko sala vraiment musana bon kitoko l'instance obsto sala oya ba réseaux sociaux mingi na YouTube. Merci na maman Lisette Lokange, il faut que moi Sinzambe la patronne en tout cas na pesio mbote pourquoi pas Alain Musikelo na yebi ke boza e belé wana Alain Musikelo London na pesio mbote Patrick Mamba na yebi ke batwase be na kati ya restaurant yolo ezo bazo zela bon numéro mokolo malelo pa maréchal veiller ça. Bana poto, bana mokilimo en tout cas, na lalité. Na lalité pourquoi? Bobengi ya kosakana te, ba warrior. Batu mususu ba warrior te, mais ba bata bonne volonté, batu alinga musique na biso, et ken liboso en tout cas, bazo déplorer ya kosakana te, comportement ya ba journaliste, mingi ya ba patron ya ba chaîne YouTube. Ne bazali ko tika nyonso lekana. En tout cas, ça la kito côté ya kosakana te, netoza. Trois patrons bazali archevêque Mike Lokamba Aïdor Bokwala na Ken Piana Makizembe ndiro nanga Martin Engi ngana bandeke mais tika to pese mboto bana mbote mboto bana maso na biso na banda Martin bonjour ndeko. Ouais, bonjour Valdi babi lelo show na show to ke no ka bongo poto sangani biso surtout Aldor Mike Lokamba Ken Piana nanga moko Martin Engi double vitesse à fusée na yo Valdi. Tout nabiso, tobi misanyo, surtout en michopo, pour ba tout comprendre. En tout cas, merci na pesi monga mbote na musika, base la bobo la mutuna na bino Martin, nangana bandana yo ngana to ande moko. Bato misa ba fandi boso ba patron ye bino. Ba patron ba nyoko la biso na fin du mois be. Ba nyoko la biso mais je crois ba nyoko la biso te po soki on dimi pe na ofanda na Ken Piana na ba tembele, c'est que te monda mo se retrouver ndenge moko pe. Ngai na Elenga Congo TV, Tracy Mbele ngana Glody Diasuka, donc Ken déjà est bien, Mike est bien, Eldor est bien, donc on est à 4 quoi. Donc toza bongo tout nanga lisusu. En tout cas Martin Engi
na besoin mon année YouTube ezo évoluer mi konde mambo ezali ko kendele mais o ya problème mon ko malelo ezali émission mère na biso Manique de John asala ki bongo na chaîne ya archevêque Mike Lokamba en tout cas et pesi mbutu ya rosakanate na biko ki ba proponyo so Manique bimisaki donc ngala Lokamba je crois na être Christian zo filmer to welela to sala débat oyo nani abimisa Manique nani abimisa Manique to welela ki un jour moko mais na miso Manique to zaki na Lokamba lobby ngala lobby yemo pas zaki wana po ngana ebi ke na ebi te soki pe Lokamba na ndenge ne pas bimisa mais ngana ebi ke mutali boso asimbisa Manique micro ezaki ngai je crois to monde bat bande ko yambe trop mais sikoyo ozo sekani lobana bande ko yambe ngana problème na était eza micro to pesa chaîne telenga kongo ti film na film donc ngaso fingi ngana chaîne boy ezonga peka wana mais to finga te to loba na bisoka donc na ebikie to sala débat ona Lokamba obi ye mutalaksa Manique kosimba micro na mi wana Manique aza wana ngape na bi Manique na la kisa nga Lokamba yoka Manique te yo laksa nga parti oyo Lokamba pa laksa nga parti oyo na e bango je crois ezana film moko Karine nani ezaki chaîne moko boye ngana zaki sous forme coordonnateur nango yepe aki Kinshasa Manique azaki muto tondo ben Karine Chamba et non Karine Chamba te ezaki film moko boye Karine Chamba te wana mun na biso France te mutu sous na Londres boye je crois et ya kaka donc ezaki bongo et puis marché na Lokamba pe muta pesa nga yango apesi pe mbote azapo Lokamba banine kala Manique ayaki yazaki muta banalise il faut yambaka ye au futie mbongo na ye maintenant vous comprenez te ba bisinga bino obi ke Manique pe toko former a composer l'émission donc ezaki ba action ezaki ata 100 o kapna action ezaki bongo e bandelio c'est la kana moi passe ezaka bongo mais lelo oyo ngana zanga ne sengo ezande ti tobi misa pe mwana to sala pe boye et sala ramwa bien malgré ba to ba bi na bango te belé ba welela so ba moni Manique ba sana analyse asola rane bien mais ezeloko moko ye sengo pona nga mais histoire oyo mutalo bango azate Martin Engi double vitesse à fusée je crois place Manique azali ayebi ba makambo nyonso oyo ezali koleka yango moni sikoyo makambo ezobima oyo kowelela ke yo za na succès yo za na nini nga nandimaka Ken nandimaka Lokamba nandimaka batu oyo vraiment internet lelo pe so bazo copier totanga pe mususu omona kombo Ken Piana ya Mike Lokamba ba kombo ezaki belene tondo tanga ba kombo bande comme su ya basi mais lelo oyo na ebité koloba ke mutaza na succès koleka ba fali koleka boya en tout cas place wana asali mabe moni mutu musa rose atam susu po mikolo pe wa peksa ba biloko ebele au gouvernement biso zo peksa mutu boete ko sala boete ko mela boete zaza nango mais to reconnaître batu oyo bazana ba succès ba fali ba faire ba nani lelo to mona bango pamba biso na internet to kitsa ba valeur ya artiste na biso mais il faut to e ba yango na ba pays misusu bazo respecter bango bandimaka te ba mona bango lokola ba roi na ebito ndotala ba concert ya ba Michael Jackson o mona mwasa zo lela au katelamba mais lelo biso na Congo po mutalela devant faire abeta concert à katelamba au budango alingate faire abeta concert ngana ke katelamba pona faire fallait azobeta na kata poni ni biso moko ba journaliste auto ba média ligne internet tozobe bisape valeur à mission na biso fallait za grand Manique pas komisa fali akumisa loba pe ba bien na ye lelo soki tamuso lobi mabe ya fali bonga na mona ngoza na normal na ndenge internet po soko kumisara etikalara soki pe oboyi yango etikali sko ba omona yo zanan est-ce que ba muto za maele toza zoba wana bato ba yo juger merci de Martin pour la permutation en tout cas et que de bien alors Mike Lokamba bonne en santé ouais santé très bien Validi Tamboué santé kitoko donc Eliezer les grands réalisateurs on a essayé d'ailleurs Bambote pour ça là ça on est bien donc merci Validi merci Ndewonanga Ken Piana Makizembe et merci à Idor Bokwala merci à Martin Engi donc à tous na Fleuve Congotel donc dans ces pays comme on a bisogno surtout ensemble. En tout cas merci en tout cas dans un sengo makasi ya okutana awa na ebete kuyo ozala mais salinga bene sengo pourquoi salinga sengo pour parmi la préoccupation nga mokolo malelo yo posa vraiment concerné nabi et déranger rabino te temps sous tombe pesa opportunité pas ya batu na bino misala ba collaborateur na bino
bayambaka bato pour diffamer les gens, vilipender. Ah, Validi. Merci beaucoup. Là, on a séparé pour Nayo. Voilà ma question yo tunaka très pertinente. Merci. Très noble en même temps, mais le Kamaneng Azawana à répondre à ma question surtout sauf rien. Vilpender les gens, faire des diffamations d'un autour de bas tantôt. Moi, je pense que diffamation, à moins que chaîne ou bien journaliste azala bien informé, l'information moutaï na un plateau. Parce que lorsque tout ça là, tout ça là na ba chaîne, ils a déjà salama pe salama même na ba France 24, même na ba TV5. Moutako ya lobi que non, ngade na za boye, ministre intérieur à côté linga na ndako. O tika ya pesa message na. Mais il y a ma diffamation ce qui ndeko kwa bengi alobi que non maramuto ya lobi ils a le quota. Donc pour vilipender les gens, moi je pense que moi Mike Lokamba, journaliste professionnel, nako sepela na ngote. Et puis na sepela na ngote ko vilipender mutu. Le but mon émission moi qui na chaîne yo. Voilà avec Mike Lokamba. Non, ezaki ndeko na biso SP la Lyon na yamaki bongo. Mère na biso Manning de John na habité au tala chance au tala émission. Bon, to solo li na ken nous ambotalanga. To solo na ken lelo, là to couter na fleuve Congo tel. To za na moi contrat moi photo ça là. To na ken vite fait France après États-Unis, là to zonga après Suisse. To signer juste ma contrat. Lokamba. Oui. Là to kutani ba moko ken na Jeep nga na marque X nanga. Lokamba. Ah, tika na lobako papa na. Continue. Mbala moko ken vous avez noté Lokamba. Pas même bonjour, Lokamba. Mais nous tiki des journaux les canaux de télévision, mon frère. Nous avons talanga. Naturel kota la émission wanate. Mais sauf que n'attaque au total 2 minutes, 1 minute 30 secondes. Ndé natala ki yango, mais émission d'une manière générale, natikali kota la yangote. Donc voilà. Émission oyo manike à salaki yango akolongola. Voilà, chef Okolongano basani doit te l'aider assez bon. Donc aux mona ke naturel kota la yango tenzamba talanga maman nanga toujours en via présente na bon monde. Naturel kota la yango juste attaque au benga attaque 2 minutes secondes ndé natala ki yango. Donc voilà. Et te matin oza na mutuna otuna toi il faut zongisa lisolo ya manike auto to banda ko welela wana. Nani abimisa te bon émission déjà to sola émission ngana utsola nda lokamba utsolo belo moko émission déjà za pe attaque oyiba tumsu batala émission mobimba te attaque wana kaka yango titre émission ya na katite ya rande libanda bon Mike a patron ya kolo chaîne na on a habité il faut botuna Mike Lokamba pour contre Koka Tamsoumani qui kolobake ya l'équipe fali na succès. Fallait à jaloux naé, à ça qui 1 million de vues na TikTok, fallait poster pourquoi? Fallait ngagazi ba ndoronaso dadju ngenge na bag habité. Eh ben écoutez mon frère, chacun de nous chacun libre ya ko émettre ba vie naé hein, chacun vraiment libre ya ko émettre ba vie naé. Moi je pense que Nganaza, on a été mieux placé pour nous condamner ma propos ya motu. Mais ma question est pourquoi seulement la personne au Yozoloba Awa, à l'équipe de la télévision, à l'Obabongo? Ma question est celle de savoir. Pour déjà, il n'y a pas de filmé sans fait. Il y a des fois, tout le monde a des missions. Pardon, Mike Lokamba. Qui a affecté Namakambunini. Pour tout le monde a des missions. Oui. Non. En réalité, il ne faut pas comparer les comparables. C'est-à-dire que aujourd'hui, là où moi je suis journaliste des professionnels. Je vais comparer Maniké na falité. Papa, on a évité de classer, donc on a vu incomparable. Arrêtez de bien! Yokelanga eloko oyo restaurant
business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah. Restaurant business class VIP. Yeah, yeah. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt Lune 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Fally, c'est Fally. Nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour cet artiste et musicien. Oyo, à Tombola. Moi, je reçois beaucoup d'appels. Il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais. Au Bazan a beaucoup d'estime envers Fally Poupa. Fally a représenté le drapeau Yamboka. Tu vois? Donc, il ne faut pas toujours comparer. Manika, c'est la musique. Est-ce que Maniké n'a fallu la musique pour nous comparer? Mais non. Mais ce qui est vrai, on a le Maniké, à propos ya lobby, a affecté na makambo nini. Motivation na yé. Et là on est poussé à la télévision à lo babongo. Azala qui déranger na makambo nini. On se comprend. C'est là où les bas blessent. Il faut se poser des questions. Qui est derrière lui? Non, c'est non qui est derrière lui ou bien elle, si vous voulez bien. Mais il faut d'abord qu'on tourne la question à combien de moments il y a koloba makambo yo pour na nini. Parce que moi, Mike Lokamba, à ma connaissance, naïbi que Maniké travaille na F victime. Faux? Non, pas qu'on travaille d'une manière il y a cause à la salariée, mais qu'on travaille comme volontairement. Il y a mon père, le Bakango, Aza Warrior, général. Vous comprenez? Abi, à l'Obango, qu'il fallait foutre à Kaïté, mais il y a Aza volontaire. Mais il faut qu'on tourne en nous. Et là, on a une nécessité Makambo pour que Aloba Makambo. Est-ce que Azu 12 n'a fait victime? Moi, je me pose beaucoup de questions. Il y a quand même tant d'hypothèses. Tout autour, n'est-ce pas? Il y a Makambutu et Komeli Maniké de John. Donc voilà. Et, mais on ne peut pas directement, tout dans la question, Mike Lokamba, Maniké et Fally Poupa. Dans mon niveau, d'abord, on va répondre en côté. Donc voilà. Pour dire qu'on dit image, mais il temps où journaliste va ça la mission. Pour que ta vidéo, bazoaka permission à mon chanter. Vous savez, aujourd'hui, toi, dans le monde de mon corps, il a un peu, je dirais, évolué. Pas évolué. Toi, dans le monde mystique, toi, dans le monde aujourd'hui, dans le bomba, on te ken pianaza. Toi, dans le monde, il y a business. Toi, dans showbiz. Oh, papa, mbaloba. L'intérêt qui prime. Showbiz, na biso za te ke no pesa sima. Showbiz, na biso za koto actualité zali, koto makele les ali. Donc, ken ayebi, a occupé koututé a niataka. Vous comprenez, showbiz na biso. Papa, nga te ka montre te, te ka l'identité. Na mon lati ba net sa kitoko. Vous comprenez? Na te ka rangote. Nga te ka rende vidéo. Vous savez, on a des vidéos. On a un commerçant de vidéos. Donc, tout simple que Maniké, pour le moment, on a condamné, mais photo est bas et on est poussé à l'Obabon. C'est trop simple. En tout cas, merci pour ça. Ken Piana kuna Martin Tozo ngelayo. Ken Piana na mayenyo sur mon na télévision. En tout cas, un téléphone na ngelalité Ken Piana. Téléphone ngela li atamu kete ba kuluta lino mokemo ba bengi ya ressentir surtout ba warrior quand peut déranger mokemo toto mona tamu laye mo mi benga volontaire dans des ba scout ba zarana ba quoi rouge
mais là la mouille carabembala moko attaque ya rosarantina bilo mususu autant monsieur ko bimate et ça li pena bien te mani ken pena yo bien on ndeni ouais na yambi yango pena mabe makasi omoni na vie batala ka place ni noko tu bambeli omoni fali pupa f victime ezaneti famille o quel que soit ta problème ni neko zala il faut que ozala na moi ba limite ya erolingelo ba makambu na faut ozala mo ba limite otali niveau relation o bozana ngona bandeko ya f victime kotala lelo nga bandeko babenga ebele na lali te butu mobimba babenga na habite na kota na ta na émission premièrement na eloko esala nga passé manike erazolo babingai na kota bakasho trop po na fale pupa ngande na mema manike pa faliti manike atikala atako kota kasho ata jour moko te po na fali biso tokenda obimisa manike na ba problème na yo bakangaki na banganda na ya drogue. Est-ce que ça un artiste musicien moko oh ya fingela fali oh ki artiste musicien na porta manike plainte so que ça na plainte moko oh mutasalela manike po finga ki mutu bola kisanga plainte wana bola kisanga place bakanga manike nazwa musalo a partir lelo natika manike batikala kokanga ete ba plainte nyonso to kenda to landa manike ezalaki makambo ya banganda drogue nasi ndeko nanga Mike Lokamba yebi parce que soki tokende ba intervention manike tokutana mingi na ndeko nanga Mike Lokamba to lobateke nsusu ngana tindaki manike afingi mutu moboye bakangi manike po nanga obie fali ou bien nini côté comment okozwa o latisa mutu problème moko boye oyo mutayebi te parce que lelo soki tokoloba fali atindaka biso eza masumu moko boye o na loba ya grave teyebi fali tabi bureau zela alobi boye alobi fali aza un grand afingela e batu donc lelo erozolo bobe mutu atindanga na fingela e batu boye est-ce que ça na preuve ata ya jour mo bosalaka réunion fanda na mutu ana ata 5 minutes ngana ebi fali afanda na manike ka to changola na studio Prince Babi ayaka to pesa fali mbote bakangaka photo esili Manique de John azo critiquer fali azo mema fali na ba façon azo mema wana tozo mona komba kofi azo bimanase ezo lakisa ke batu ya mayele basage soki ba hôtel la vidéo ya buzo ba manike azo sala batu ebele ba beta calcul déjà ya komba kofi c'est comme si bazela ki jour fali annoncer ki ke arobimisa clip na ye eza jour o ba préparer ki déjà ba rotina Manique de John aya ko sala o ya sali parce que lelo kozwa courage ya bongo ya koloba Manique de John azwa courage ya koloba aleki fali na succès donc Manique de John a corrompu azwi courage mais ça corrompu tout à fait Manique de John a ke de loba na leki fali langage yana na courage wana ya koloba na leki fali est-ce que Manique abandai komitala na linzaka ti na suki ya mutu fali les gens azo alobaki makambo yango na se ya ndoto na yebite na niveau nini o Manique akoma mo wana ka ya koloba na leki fali abi fali ya sali 1 million de vues na ba golo ko ba poster fala poster tokende na mwa muke yo postaki Manique Mike Lokamba postaki Manique ngai moko na postaki Manique biso kutu batu tozalaka na biso nyonso tuto postaki yango te 1 million de vues yango yo moni yango est-ce que ngana moni yango Mike Lokamba mona ki 1 million de vues yango wana eza kozanga argument au lieu déjà mbongo ya mutatindi yo kende bombarder ozo comprendre mais mutu aza na se ya makambu nyonso oyo to bazo bate toyebi yango to bazo bate Manique abandaki guerre Manique abandaki guerre na Kisinjora guerre ana erezipami toyebi pourquoi guerre ana ezipami Kisinjora comme so tunie lisola Manique aza semeki na biso ozo comprendre ngai lelo Prince Bakali azo sa be émission lobi ken pia na benga kofi chaque jour asenga kofi ba solola mais ndeko nanga Prince Bakali pona informer très bien ngana kofi tozana na problème mote na komela ka kofi te na benga kofi te mais soki na besoin na sala émission na kofi ata lelo na komela vie na kendo sala na vie émission na sana kofi na problème te
Kofi azavie nanga batutu roba ba mama nani Rifa na Londres ba Rocky ba bato bazalaka together na famille nanga lelo na invité presse bakali marambozolo ba parce que Kofi ye moko ayebi kenga na pire petit na en plus na esina lobango ata lelo e mati entre Fali na Kofi ngana kozala toujours au milieu du village parce que ngana reconnaître yango ke Fali papa na ese Kofi bofinga Kofi ba bloka bino pona tofinga Kofi te mais to tia Kofi na nzela ke relation na Fali to mona ngo clarté Fali sepela te bloka biso pona yango Fali la kisa biso ke a respectera papa wa abimisa na musique donc ba bêtise ya pas pamba ke oye o salineti o critiquer Fali après ozo kumisa Kofi na se parce que toyebi ba tactique yango toyebi ke mbongi ezo kende bien te toyebi ke ba corrompre pe bato toyebi ke ba corrompre po ozo mutu na ti Manique de John parce que biso to ana no bato ya ba souffrance mutu na ti ngabwe pona lo bata na faire ke na leki na nyoso courage ana na ozana ngote même ngai kutu na kabwana na héritier ba propos o Manique de John penaki obimisela Fali même héritier na zo courage obimisela ba propos bongo te vrai faux bureau ndo tinda bino bosa maramio so bondo sala na po Manique lo bibongo Mike Lokamba vrai ou faux na oyebisa na ba orchestre nyoso tu na ba orchestre nyoso tu basala ka réunion na bureau eza na orchestre moko te na Congo o ezanga ko sala réunion na bureau ngana mona place Serge Mignon o azale ki ya Blanchard Musaka a commandé Musaka kekende attaquer bo ngana fi di badeta to ko sala réunion ya ba sentiment na biso fala yebiango ayebiango te ngana sule ka ko to ko sala ba réunion ya ba sentiment na biso si o mona Fali akoma na niveau ya ko bloquer biso parce que ba réunion to zala sala mso na ba bureau mso zala ba sentiment na biso o Fali sepelaki nango te to ke bimisa ba propos to sala na ba réunion ba sentiment mso to ke bimisa ngo na ba caméra o Fali a bloquer la biso aboya biso parce que to ko sala bongo pona nini parce que sepela nango te et là qui si que ba réunion mususu sala na staff ya leader ya mususu azo courant nango te era moni bilo bonga sepelite preuve ane Fali alingaka muta fingele na mutu te si nebe video ne belene Fali alingaka image na ye ezala ya bongo te yango soko yokaka biso ba bloquer biso quelque part ba cause ya ba raison yango wana donc totika ba sentiment pa pamba Valdi Tambo yo yebinga na to kenda matanga ya vena biso mopao si oyebi to kenda matanga ve na biso mopao to kenda oleto sola masola matanga to banda ko sola masola ba nombre de vie est-ce que masolo to sola na Kofi Olomide il faut na yo bimisa ngo na TV est-ce que Kofi na Fali nani oyo azwaka sujet peut-être ya muninga mais quel pelo comment ba déplorer ba surtout ba fan na ba warrior ba lobby comment gotika ba musu ba romo lelo chaîne comme na ouverte la porte comme ouverte de rapport d'église catholique munyo sagoya mutu musu pa na moni mutu mo ya aleka ki sope lobby wana ba mbaki pa petita ay papa nani Prince Bakali na il faut ça la clair pour na Prince Bakali chaîne des entreprises na biso ndenge to sala kana chaque mutaza na leader na o azo protéger ozo comprendre nga na yebi ke Prince Bakali attaque na kanaye moi muke mais Prince Bakali akomaka na niveau te ki azo finga na ba niveau peut-être Manique peut-être biloko wana mso eleke pa Mike Lokamba po Mike Lokamba za trop attaché boete na F victime mais ça net biso pe mutu mo ba ko ya ko attaquer o kese mo boya mso to zala nango pena attaché makasi te to lexango to ko condamner de ko na so Mike Lokamba te eza entreprise parce que biso de to za boye to vivra kaka na ba nombre de vie na biso to vivra na musala na biso o eza na artiste moko te atiela biso salaire moko boye o to vivra nango donc ngana aloba ndeko na biso Prince Bakali jour à déborder na ba niveau oyo peut-être Manique a débordé wana ya ko ignorer artiste na niveau wana atakutu mutu moko boye ya Fali aye ko dénigrer mso artiste net héritier soit faire soit innoncer na ba niveau wana émission bongo elekate merci Kempina Aïdor to Kempina to moi chaud il faut to quitter la piscine kuna Aïdor na habité na magnes to sola souci na auto il on yoko bakisa on a mo bakisa en général les ara ndenge Lokamba lobby to sala misala bo ne yo o ya zo ba invité na yo maile na onde reflétera o yo zali
Donc au comment niveau Robano Yebela au final qui monte point ni ndeko ma chaîne comme parti pour. Donc des propos tenus dans l'âge que l'auteur. Si tu comprends bien, Maniké a attaqué Fali yango leki, soit attaqué peut faire il ngeleka. Donc va trouver au moins normal parce que ça m'a peut être personnel. Ça est affecté le kamana chaîne. Parce que quand Maniké passe à la télé pour ingérer des JB, des héritiers, des Kofi, bah ouais parce que bah l'autre la pengo. Peut-être parce qu'il est content. Étant dans l'équipe un Fali, va comprendre que Maniké a Melaki Nini. C'était quoi son intention par rapport à l'émission? Moi, c'est ce que je vais déplorer et l'autre parle de Piana. Et ça manque à respect. Là, tout ça, on a considération, Fali n'a pas valeur, Fali n'est pas n'importe qui. Fali, c'est une grande star africaine, n'a pas congolais. Parce que aujourd'hui, quand on parle des grandes stars, parce qu'il y a 10 stars africaines, ma casse, ça Fali Poupa. Donc, au moins, il Congolais, le Kolanga, ou soi-disant chroniqueuse, que les Canadiens pour manquer respect, n'a combo à Fali. Moi, déjà, avec l'énergie à Souka, on a condamné déjà d'abord Yango et pas Maniké. Parce que Maniké, on ne jamais le roi Fali Poupa. Mais pour nous condamner, peut-être chaîne, on va tenir chaîne, moi, régulier. Pour occupation, mais pour Maniké, conseil ce qu'on appelle si, conseil ce qu'on appelle si mère. Ce qui vraiment réellement, à cette émission, on a conscience, sans quitter. C'est que à capable de payer, il y a obéi à Moutoumassas. Voilà. Valdi Tamboué. Oui. Et là, on a l'ingana bakisa parce que bato babenga ebele, bato il faut ba bangonga agera Maniké te. Maniké aza mukolo. Raisonnement ya Maniké za raisonnement nangate, ba propos ya Maniké etalinga na eloko te parce que azala ko sala na biso awa, lelo Maniké akoma indépendant. Donc botika ko déranger ngai ke Maniké to moni aleka ki boy conseiller ngana na tape na fanda boye na bando pekisa Maniké ko sala boye te ko sala boye te. Tout est mal biso déjà. Merci. Ngani ngaka na loba par rapport à makambo to utso loba tant to lobi Maniké to ko taper parce que 12 beta ma partout ken piana azala pour question na tuna batu balanda biso. To mona ki pe na ti lokole makambo ute koleka et pe ko folomide. Tant to loba ko respecter ba kulu tuté ba musicien te mais makambo Maniké ya on peut to mona ki et pe na ti lokole. Mais je crois on a to zongi na ngote. Pour après mission na ti lokole na Frank Stemai to mona ki ba longola ki on a chaîne. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a fait ça. Fali avant. On va te là qui a donc marambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.